mingi peuple congolais nyonso esika bozolanda ngai kombo na ngai Jean-Marie Mboma nazali notable ya ville province ya Kinshasa. Je crois bino nyonso bolandaki biso parce que ba image à l'appui yango bozomona à travers chaîne de télévision le plus suivi FM TV où il y a président Maître Malou Billy Kilofas. D'ailleurs sous initiative naye nde totambolaki na délégation ya monene, une forte délégation CDH par Oye Kumbamaka et pas ya Papa Nabiso Sapou qui avait envoyé son adjoint. Bozo mon ba image, nous bozo ka solanda ba image. Alors tozalaki na Yemoko patron ya Fondation Maloua parce que effectivement c'est lui l'initiateur, c'est lui qui a initié tout ça, la descente wana. Maître international Billy Maloua Kilofas. Alors bandeko ba congolais bomoni ba descente na biso ba descente wana ezalaki toujours au tolobaka na lopoto à la rescousse des sinistres, des inondations. Il y a fleuve Congo na limité ce totali tozaki na quartier to bandi na ndanu tokei na Mbamu. En tout cas bande konabiso soko zabe na congolais ya solo il faut pesa yo pasi na mawa na makampo to mona kikuna boye ba ke bande konabino ba congolais o baza victime ya ba inondation wana lelo yo ba komi ba fazer ba komi olala na ba église ba komi olala libanda parce que ba ezosenga makoki pona osunga bande konabiso ba congolais wono baza victime. Alors biso ensemble na chef de délégation maître international maître Billy Maloua to salaki oyo to kwai ko sala mais komona population wana nyonso na ba situation oyo bazana ngo ezosenga appui ya peuple congolais nyonso mutu nyonso ya bonne volonté akoka tozo lancer SOS na mutu nyonso ya bonne volonté oya yebi ke akoki koya en appui na ba sinistre ya inondation à fleuve Congo et loko nyonso omoni ezala elamba ezala ba moustiquaire ezala ba savon ezala tout ce que auto comme même ba ndeko na biso na tango difficile parce que ba ndeko na biso ndenge baza wana ba perdre d'abord biloko nyonso ya ndako baza na eloko te bazo souffrir bakomi kotambola mingi kuna na ba boîte. Je crois ba image bomoni ndenge toza na kati ya ba pirogue ezana ba conséquences ebele okoza la pena kati ya pirogue wana obaluki ozindi ocholi okufi ezana ba conséquences ebele bomoni biso moko na kati ya ba pirogue parce que bolandi biso na FM TV na télévision na bino les plus suivis bolandi bino bomoni ba bilili wana. En tout cas vraiment bokanga motema te ba peuple congolais bokanga motema te oyo nyonso amoniki azana eloko ya komemela ba sinistre bakomema yango na bakende kotika yango na Fondation Maloua. Fondation Maloua ezali na limité bokoti na première rue en diagonale na hôtel
de la Funa. Donc, ce que adresse est na avenue Saint-Christophe, numéro 1429. En diagonale, il y a hôtel de la Funa, donc non loin de OVD. Hein? Na côté OVD, mais mingi référence à Malam, en diagonale, il y a hôtel de la Funa. Pour que Moutounio Samote Mamalamu, Akendeko, Otika, Babiloko, Una Place Wana. Tout ce qui est gouvernement congolais, ministère des Affaires sociales et Action humanitaire, vraiment en tout cas, oui, ça parce que les rôle na bien au gouvernement. Alors, biso ba homme ya ba bonne volonté, tout salut au toko sala. Alors, tout sengipe na ba diaspora. Ba diaspora, boy ba pe okanisa bande kona bino parce que bon bosi bomoni bilili, boza la pena mawana ya okanisa bande kona bino oyo nyonso bazo souffrir. Do bande kona bino nyonso oyo baza ba sinistre ya inondation ya fleuve Congo na Kingabwa, na limité Kingabwa, na Ndanu et Mbamou. En tout cas, grand merci na Maître Kilofas Maloua, l'homme de bon cœur, na disponibilité oyo aux Alakanango envers la personne en souffrance, surtout Menge au PESA espace gratuitement na ba vénérable pour s'exprimer. Ce n'est pas n'importe qui. Pour faire ça 2 fois par semaine et puis pendant 45 minutes à délai indéterminé. Bande konanga ba peuple congolais. Soy totali na Biblia. Bible lobby na Proverbe 29:2. Bible lobby, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Alors, nous allons interpeller le peuple congolais pour que bozala na camp ya ba juste, bozala ba bon samaritain, Nzambe akokanisa bino na oyo nyonso boko pesa ba sinistre, Nzambe akozongisa bino ya koleka. Donc voilà message nanga ya suka yango na lingana yebisa bino. J'ai dit et je vous remercie. Info Live plus 243 810 399 552.